bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana ye tokosala na yango mosala moto abambisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Ngonga koki bien se bose pela kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino nyos tu bozi occasion kolanda basango na biso na sango nyos to fungoli yango pona kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba ki lundi 16 septembre na cité ya Union africaine, secrétaire général adjoint ya ba Nations Unies na charge ya ba opération ya kimia ezali bongo Jean-Pierre de la Croix boye bake balobela ki situation sécuritaire paix humanitaire na Est République démocratique du Congo na masolo wana boyeba que Jean-Pierre de la Croix azala qui na envoyé spécial ya secrétaire général ya Onipo na région ya ba Grand Lac pe chef ya Monisco Bintu Keita ba était élément au Yango na basango la biso ezali koya to poursuivre édition ya biso kaka na ngambo ya présidence pour na côté Sabino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité qui lundi 7 septembre école Kamina na commune ya Kalamu pe école ya Kanchati na commune ya Ngaliema po na kota la réalité ya qualité bon ou soit il y a gratuité, il y a enseignement, il y a base peu effectivité, il y a rentrée scolaire 2024-2025 et Ritima Pinde Mazaki kuna compte info linga. Lundi 16 septembre, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité qui école Kamina na commune ya Kalamu, Pelisusu Kanchati na commune ya Ngaliema pour réaffirmer la réalité ou gratuité et enseignement de base et effectivité à rentrée scolaire 2024-2025 na école Kamina EP1 et 2 na Yolo Nord. Premier établissement officiel la République démocratique du Congo au Etonga Mabongo na 1945. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a partagé qui n'a élève petite leçon à citoyenneté avant ya ko relever ba défi. Na visite au asala ki na école primaire Kanchati oyo ezali ko disposer ba bâtiment au batongi ya sika na pour ya chef de l'État na cadre ya programme ya 100 jours. Président de la République Athéna qui a rassuré les parents militaires na engagement oye azui pour garantir éducation ya bana na bango nakati ya tournée oyo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré qui détermination na ya ko promouvoir éducation de base na République démocratique du Congo, ko maintenir ba échange direct na ba élèves ba responsable à l'école pe
lisusu ko réaffirmer engagement pour l'amélioration du système éducatif. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lobby qui gratuité de enseignement de base et tika libongo bazali kosala makasi pour bientôt enseignement secondaire yango pe kota na gratuité a réaffirmé détermination à offrir na ba élèves ba conditions de travail moko ya kitoko, notamment rénovation et entretien ya ba bâtiment, construction ya ba bâtiment ya sika na cadre ya continuité ya programme ya développement ya 145 territoires. Na masolo ya chambre haute parlement bosimba ke président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a procédé qui lundi 16 septembre 2024 na ouverture solennelle ya session ordinaire ya septembre 2024 na chambre haute ya parlement bolanda ba détail. Conformément na ba disposition ya ba article 15 alinéa première p deuxième ya constitution p 88 alinéa premier p deuxième ya règlement intérieur ya Sénat session ordinaire ya septembre et sengela qui efungwama le 15 septembre comme etombaki dimanche jour férié nde bafungola ki yango mokolo ya lundi 16 septembre 2024 cérémonie ezalaki bongo na ordre du jour ya allocution ya président ya Sénat honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na occasion ya session oyo ezali bongo budgétaire oyo ezali ko inauguré 4e législature ya 3e république ya chambre oyo na maloba na ye atalisi situation sécuritaire politique économique sociale ya pays pe arandaki compte durant ba vacances parlementaires na ye speaker ya chambre haute ya parlement a souhaité ki bienvenue na président ya assemblée nationale pe ba membre ya bureau na ye premier ministre pe équipe gouvernementale na ye ba au responsable ya justice ba administration civile pe militaire oyo bazwamaki na cérémonie oyo kobakisa ba corps diplomatique ba représentant ya système ya ba Nations Unies ya Union africaine pe ba organisation internationale oyo atalisi que motif na bango ezali penza ya esengo session oyo ezalaki consacré na adoption ya loi ya ba finance 2025 président Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asalaki appel na ba sénateur représentant constitution ya ba province ya ko apporte plus attention na bango pour na ba crédit accordé na ba province plus particulièrement na matérialisation ya projet retenu pour na profit ya ba province. À propos ya situation sécuritaire président ya Sénat a relevé implication ya ba multinationale pe ba pays voisins oyo basako apporter soutien financier na bango lokola logistique militaire na ba groupes armés oyo esengeli ko ignorer te pe ko minimiser yango te kuna a rappeler communauté internationale ya kozo ba mesures concrètes pour na kosukisa ingérence extérieure oyo kuna a exiger ba sanctions appropriées na encontre ya ba responsable ya ba crime agression ya ba crime de guerre ba crime contre humanité pe génocide na République démocratique du Congo ezali na optique oyo nde a félicité président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ba effort oyo azali ko fournir pour na renforcement ya ba capacité ya ba force de défense pe sécurité pour na et permettre bango ba contrer efficacement occupation injuste. Pour un plan politique, Sama Lukonde Kenge a souligné cause y a retard observé na organisation y a scrutin consécutif na annulation y a élection na ba circonscription électorale kuna da masimanimba na province ya Kwilu na Yakoma na Nord Kivu pe non tenir ba élection na ba territoire ya Kwamutu na province ya Mai-Ndombe Rutshuru na Masisi na province ya Nord Kivu. Chambre haute ezali solo amputé na ba certains membres na bango. Président ya Sénat a invité gouvernement ya République ya ko mobiliser ba recettes internes ya ko lutter contre incivisme fiscal ya ko stabiliser taux ya change ya franc congolais par rapport ya dollar américain pe ko promouvoir secteur productif na oyo etali siège ya palais du peuple atali sindenge esali 30 ans depuis ba travailler kaka na siège yango nde ngonga ekoki po ete ba doté yango siège moko ya kitoko o ezali dini na ranango.
Ndenge kaka ezalaki prévu rentrée parlementaire na parlement ya République démocratique du Congo salemaki lundi 16 septembre kuna na Assemblée nationale et pas ezalaki marqué na discours ya président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe héritier Mapinemi après ce nouveau détail. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux bazongela kinzela na bango ya hémicycle lundi 16 septembre pour na kuatame session ordinaire à septembre 2024. Plénière ezalaki présidé par le président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, accompagné de membre du bureau naye, na présence de l'autorité à Mboka, local la première ministre, madame Judith Suminwa Tuluka, na équipe gouvernementale naye, na moya circonstance, speaker ya chambre basse ya parlement, a salué qui présence ya homologue naye ya Assemblée nationale ivoirienne Adama, au azalaki invité d'honneur pour na professeur Vital Kamerhe, présence naye, et qu'on rencontre pour renforcer la coopération entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Numéro 1, il y a la représentation nationale congolaise. À Salaki Tour et Horizon, il y a la question majeure où Sengeli va discuter dans la session ordinaire Oyo. Pour la situation sécuritaire, Vital Kamerhe a rendu qui vibrant hommage à président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nandenge Azali ko aménager aucun fort pour le rétablissement de la paix et sécurité n'étendue dans la République démocratique du Congo. La session ordinaire au septembre 2023 au Ekozala essentiellement budgétaire pour le professeur Vital Kamerhe invité qui députés nationaux va veiller que le budget 2024 est reflété réponse adaptée na attente de la population notamment na au état le rétablissement de la paix na étendue dans la République démocratique du Congo paix sous amélioration sociale ya ba congolais développement paix prospérité et Zouaki Maloba invité pour la cause de parole président de l'Assemblée nationale ivoirienne a remercié qui n'a nous président Vital Kamerhe pour l'invitation à s'allier. Yango ezali preuve que la République démocratique du Congo na Côte d'Ivoire bazali ko entretenir ba bonne relation. Ensuite Adama alingi été République démocratique du Congo et restaurer paix na yango n'étendu ma République démocratique du Congo. Et Sengeli Bosimba qui na tournaye professeur Vital Kamerhe azilami le 1er octobre kuna na Côte d'Ivoire na invitation à homologue naye poye pe azwa part na rentrée parlementaire ya Assemblée nationale ivoirienne. Tobeta masola primature pour la côté Sabino Ndenge, première ministre Judith Suminwa a déposé lundi 16 septembre na bureau ya Assemblée nationale 3 projets de loi 4 na yango projet de loi de finances exercice 2025 projet de loi portant réduction des comptes exercice 2024 et projet de loi de finances rectificative 2024. Nathalie Kaila Kapenda, petit détail. Ministre madame Judith Suminwa Tuluka ayaki ko déposé lundi 16 septembre na bureau ya Assemblée nationale 3 projets de loi projet ya liboso ezali projet de finances exercice 2025 projet de loi portant réduction des comptes exercice 2024 puis projet de loi ya finances rectificative 2024 Bosimbake projet ya budget exercice 2025 ezali chiffré na 49 milliards 847 millions de francs congolais soit à peu près 18 milliards de dollars américains déterminés à réaliser la réforme prévue dans le programme d'action ya gouvernement ou elingi changement yangwana ba revoir yangona hausse augmentation et salemi à 21% par rapport au budget exercice 2024 où ezalaki ko s'élever à 40 milliards 988 millions de francs congolais soit à peu près 18 milliards de dollars américains nakati nango Judith Suminwa Tuluka ye a s'attaquer na ba question relative au état de sécurité pe rétablissement ya paix na étendu ma République nationale sous amélioration du pouvoir d'achat de la population, éducation, investissement, puis promotion de l'agriculture. Chef du gouvernement a annoncé une augmentation à 13% de ressources allouées à l'agriculture afin de promouvoir l'activité primaire de base Oyo. Bosimba qui matérialisation et programme de développement local. Il y a 145 territoires et ils allaient aligner parmi les priorités du gouvernement. Exécutif attire sous action dans le développement rural dans la République démocratique du Congo à travers l'infrastructure routière, la route nationale, la route interprovinciale, pays sous ba dessert agricole, bakissa ba voie fluviale.
boyeba ete diversification ya économie nationale, amélioration ya climat des affaires, yango wana eza ko attirer ba investisseurs privés na République démocratique du Congo, eza également na ba priorité ya gouvernement selon Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka. Secteur ya défense, sécurité, paix, justice ezali épargné te. Eza na kati ya ba priorité ya gouvernement, ba effort o eza ko amener pona ko assurer tout ya paix, ya sécurité na étendue ma République démocratique du Congo, notamment la partie est oyo eza victime ya agression rwandaise. Bosimbaki na gouvernement Suminwa, l'une des principes directeurs ya élaboration ya budget oyo eza bongo allocation ya ba ressources ya efficacité pe ya équité afin ya ko garantir fonctionnement harmonieuse ya ma institution nationale pe provinciale pe lisusu ba organe ya administration ya ba territoire pe ya souveraineté. Na kati ya présentation ya programme d'action ya gouvernement, Premier ministre a souligné que budget oyo ekozala affaire ya moto nyonso pona koluka ba amélioration pe élaboration ezala bongo mise en œuvre. Na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu pona section maternelle boyeba ke bana esi babandaki ba formation ezali kopesa ma kitoko bolanda élément oyo héritier Mapindemi la dilando basaleli bino. Deux semaines après rentrée scolaire, na complexe scolaire Mama Pemba, kuna ndenge calendrier ezalaka respecté, école ya fondation Nerombungu, na cycle maternel, bana bazali kotanga déjà kitoko. Na 2 semaines ya pamba, ba matière oyo madame bazali kotangisa bango, ezali kotalisa ke formation na complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso, ezali ya kolobela te. Élèves encadrés par madame Nabango, ba pesi bango ba salle de classe ya kitoko bien aéré, bazali kotanga bisika na bango moko, botala bino moko, modèle ya enseignement oyo ezali kopesa ma awa, bana ya maternelle, bazane sengo, awa éducation de base ezali vraiment ya qualité, ndenge kaka bokoki komona, ba poème, ba récitation, pe biloko ya ndenge na ndenge, ezali déjà maîtrisé, ndenge bino moko bozali komona. Boyena complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, ya kosamba ezate, ezwami na avenue Bantandu quartier Bikanga na commune ya Kisenso, et pa wapi enseignement ya qualité. Mama, papa, ozana mwana yo, esika ya kotinda ye, abanda cycle maternel, ezali kaka, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, binomoko bozali komona, oyo ezali kopesa makuna, bekol ebele, bazana niveau oyo te. Nangambo ya coupe et couture toujours na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ba élève ba visitaki ba atelier ya coupe et couture pona komesa na kanango déjà ndenge madame Nabango atalisi. Toi en atelier ndenge ban déjà toza na deuxième semaine ya rentrée scolaire toi na bango atelier pourquoi on a to banzi réalisation té mais toi na bango parce qu'il y a des anciens élèves et les nouvelles élèves. Yango toye na bango eza na ba nouvelle mususu ba wuti na ba école mususu oyo ba yebi vraiment makambo ya atelier te ya ba pratique atelier ndenge le kanaka et eza pe ba mususu ba wutaki na ba difficulté na ba école o ba wuti ba télé ezalaki vraiment passé préféré ya komema bango nyonso même ba ancienne na ba nouvelle to komema bango na télé to lakisa bango nyonso oyo elekanaka na ba machine na télé na biso avant to passer na réalisation. Yango moni biso toza na kati tozo lakisa bango parce que toki ko passer jamais na réalisation sans pourtant ko lakisa ba élève ba connaître que basalaka boye ya de telles parties sur la machine à coudre pour que tant va passer la réalisation ba réaliser bien basala ba bébisate pardon ba bébisate ba biloko ezaki ya mike comme canette ou boîtier na machine donc
pour passer la réalisation, réaliser très bien, sans erreur, parce que bayebi déjà que ba partie à machine esengi boy, enfilage à machine esengi boy. Yango moni biso toza na télé. Bon, pour un visionnaire de l'école ou bien visionnaire ya CS Mama Pemba, une fois na koloba merci lisusu parce que na confiance. Pour ceux qui tosa ki musala bien te année passée ou bien tosa musala bien te troquer komona na lisusu na bilili lelo te. Donc ceux qui te monani eza par rapport ya musala na biso nde ezo garder biso pe par rapport ya confiance o ya pesa biso yanga renouveler ngo lisusu année o yango to kutani o non senga nzamba bakisele mikolo ebele a continuer ko pesa ye sagesse o ezanga ki abakisa sagesse ebele pe a continuer su kosala ba makambo oyo nanu asali te akoba kosala. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse atie pour na ba passager na ye Boeing 767 cargo pour na ba fret na binobo na ba détail longo na Michael Bristoto. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko-présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na o etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 o ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali le véritable Bumundunda pour na ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kindi ya bino société o Italie aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bo pesa confiance na agence CA soki to suka 3 avions ya bo na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tumsamero za la soute. Oui, avec Boeing 767 en tout cas masole sili masola fret na Congo sili ba pesi biso mutu pasi na ba avion ba fula qui manque que mais le lot du avion na tsika to sengi na ba agence nyonso fret nyonso compagnie yango CAA ba pesi biso avion sika avion motuya 45 tonnes en tout cas avec tonnage en tout cas côté to za ko sepela avion boso za ko mibale na Congo en tout cas to lali pongia ba bébé to zali ko singa na ba ko ya CA pour ko yebisa oyo ba pesi et DPP congolais mais aider nyoso te baba ki sabilo ko boyeza ta misato ko ba 45 tonnes oyo soki ezali misato na kati ya République démocratique du Congo na banze ko zala esengo makasi en tout cas toujours féliciter bango na o basali baba ki sa musu basukela awa te baba ki sa bilo betoza na mibale misato pour faciliter peuple congolais ata mutu azana bitabe amona ndenga kotinda yango. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema a plastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA véritable leader dans ma pataya RDC azali toujours dans souci à ko soutenir
pe kotombola kita ya mboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye mpo na kopesa occasion na bakongolais nyonso surtout mingi oyo baza na baagence ya fret basala mosala malamu bana mboka société na bino yango oyo plus de 32 ans na service na bino pe azali kocontinue koinnove mpo na kopesa bino chance ya koaméliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Pona kolata basapatu ya qualité awa na République démocratique du Congo mingi na ville province ya Kinshasa solution et si ezwa mikuna et pas ya présidence de la SAP et pas ya sapeur d'état Papa Griffe na 7e rue limité résidentiel juste na petit boulevard ndenge hérité mapindemi igon singi batali sibino Papa sinangai e utako apio baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'état mwana mboka Basile Femopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pour na ko informer le sous maman Nabiso Judith, Yozali maman, excellence, premier ministre, voilà, on a pouvoir, on a Papa Griffe, son excellence, monsieur le président de la République, Fatih Béton, il n'y a pas eu déjà dans Papa Griffe, artiste coordonné. Mais naïe baraté, pourquoi Nazanga soutient? Pourquoi vous soutenez Angati? Nous avons combattre les Chinois, nous avons combattre les expatriés, nous avons combattre les Turcs. Pour que les Congolais là bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable et à la chaussure et à la sandale et à la ceinture et à la sac pour la cordonnerie na maroquinerie attache sur les bolite le la ilk oye na dimina le mort na dimina le mort ateza le mort na comme sango le la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga. Adresse ezali semoko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sapeur d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Et là, on est ici la carte info lingala journal ya peuple pour na peuple ya mardi 17 septembre yango e comme na souke peuple na zaki nesengo makasi ya représenter les bino yango bande kobo tika la malamu au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko-présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. C'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes
yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société o etali aviation yango CA ya boezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA tosengi bino bopesa confiance na agence ya CA soki tosukaka 3 avions ya boye na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa meroza la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires dans la place de Sénébotin de matériel. Ah ouais, 145 territoires. Ministre, Otojo Betali Solo, bien abisso, Guylaine Yembo, dans la place de Sénébotin CAA. Et vous même 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça aussi, bah, qu'est-ce que comme à 20. Et même on peut quitter, bah, donne-nous Sénégal 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sénébino, vous pouvez s'asseoir à confiance. Les agences assure a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 6767, en tout cas Masolé Sili. Masola fret na Congo Sili. Papesi biso mutu pasi na ba avion, ba fula qui manche que mais le lot du avion na tsika. Je sais na ba agence nyonso, fret nyonso, compagnie yango CAA. Papesi biso avion sika, avion motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas, côté de tous les là. Avion, vous avez mis balai dans le Congo, en tout cas, tu l'as dit pour y bébé. Vous avez conseillé à la base de la CA pour avoir des et des peuples congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille comme vous avez la tamise sato. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis ça dans la Katia. République démocratique du Congo n'a pas dit que vous allez laisser mon macasse. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Obasali. Papa qui s'est souke la awate. Papa qui s'est dit que vous avez mis balé, mis ça pour faciliter le peuple congolais. Attends, vous avez habité à mon ending à côté. CAA a un véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.